comédie ensemble en solo. Les amis va poser maman Kalunga question. Boni Ans Luzolo a simbi téléphone. Oh, iPhone 14. Yango bogi journaliste a tourné ceux qui ont un iPhone 14. Oh, 14, comment il y a la 14? Maman Kalunga. Elle a posé une question, c'est la réponse. Réponse c'est bon. Batouni à lobby, c'est bon. Non, c'est bon. Boni Ans Luzolo. Boyo qui réponse? Nazuite. La question nazuite. Eza makasi. Nazuite. Tana faute place. Ok, là tu es faute. Bon, Ok, problème. continue. Naturel est invité. Ndeni yona Mike la Dichel Bosso la pepele. Question na nazuite. Ndeni 2 minutes. Bon mon ani. Non to monante. So mon an bosso la vie non normale. Igor petit na matete to solo la vie. Eh. To tourner nous te lo mo. Bon Jani Fay. Non to monante fai. Maman est là, ça va. Natika ke na kin. Natika ke tozaki ne na matanga ya Suzy. Ina matanga Suzy. Suzy Bantu. Matanga Suzy ponga umelete hein. Apa matanga Suzy na lo. Mais les Camerounais. Les amis, mbote premièrement, les alignes la grande dame, mais na MDGD TV ma foute à Sika. Et wana boyo qui voit c'est maman Kalunga, certainement vous êtes au courant qu'il y a joli Kalunga en France. Maman Kalunga en France. Balobi mon colombo ngoliambo onae. Et tu bi mère de Briaka, Kalunga na école. Je me rappelle même temps où bafinga kae qui azana kisasa. So que est-ce qu'il y a melamili qui bozo ba moi et rando ezala entre ye na la duchesse na Ans Luzolo. Na sala même vidéo moko na TikTok na loba nga lobi Kalunga za promotrice école malgré za sika do lelo oyo aba no beta ba tour na poto ake azongi oui parce que école ekota mbongo ya muto ko sabinote donc lelo ma Kalunga na poto bon c'est vrai na yebi ke ba comédien mingi za so ba eta musuna délégation mo songolo pakala mais apparemment oyo je sais pas ce qui va m'aimer comme mema na ndimite maman Olive za na Lubumbashi na yepte so assez azongi déjà mingi za maman Olive mutame marabango je sais pas trop mais bref maman Kalunga azana France oh ba uti ko yo kaza interview normalement fallait to sala ngo ya vidéo po bomona mais bon et kufelité to yebi maman Kalunga to tchela bino mo ba photo eza interview na Prince Bakali a posé question boni Ans Luzolo maman Kalunga zu téléphone à tomboli asimbi pardon azofina phone boni la duchesse azofina téléphone et puis abisi journaliste alobi na zuite na ba question wana ozwa tendeni alobi non bino bobi maman Kalunga na ba réponse abi jamais na classe professeur a réponda azwa comment papier ya mutu o ayebite en fait ba questionnaire ya mutu na se faire comprendre bolimbisi alobi jamais na classe professeur a répondu à sika moto donc dans le sens que ce professeur a passé mon examen par exemple et que moi nana a eu réponse t a raison que ça papier vierge donc jamais professeur a kino koma na place nae ou encore so a ebité bolimbi sindenga ebisi Prince Bakali don na question na suis na ngate est difficile mais par contre ata batuni boni igutanité c'est quoi cette histoire nanu bakutanité batuni boni Jani Fay alobi abwaki kutu Fay donc ezolakisa ke non ba relation eza bien baza en bon terme bien ke na ba monanité batuni mama epela alobi non bazali na epela na matanga ya Suzy Bantu atiki na Kinshasa. Est difficile à répondre ndenge à répondre parce que bandeko misusu wana pe na ba monanité. Est-ce que c'était grave difficile ou encore un problème de dire que Ans na to monanité to la duchesse na to monanité? Pourquoi répondre à Ndengwana? Ndelo wetindi to sala émission, to solo. La bande obino boyebi soki coach aye, soki grande dame aye. Awa nana tendance au keming na TikTok Bat bala na TikTok boyebi coach la grande. Bande boyebi soki grande dame aye na sujet. C'est que ya rolo bezali.
ntango naoloba soki ya koloba ezalaka mpenza makambo ya koloba oyo bato ifo bayoka mpo esunga bango. Pourquoi tosali émission oyo? Bandeko toyebi plus ou moins un an passé, non, une année que tokoki te, je dirais dans les 6 à 7 mois, oui, hein, dans les 6 à 7 mois, moi bakobenda na ezalaki par rapport à Jolie Kalunga na Anse Luzolo. Et Kalunga asalaki interview. En fait, mambo ebanda ndene mpona bato ta mosusu bayebi te, moi rapide, moi vite fait. Et Anse asala humour moko eza pe ya kala ba 2 ans passés. Asala humour moko ya grignotage, affaire grignotage na théâtre na bimaka na nani. Kola ba couple ya na cadre ka ya humour ezalaki nango te. Et puis na tour mama Kalunga lobi Kalunga ana na moto au grignoter te à cause ya manque ya beauté na malbouche. C'est vrai ningisaki réseaux sociaux bato basekaki esala mama Kalunga pasi. Esala eka pasi te bato bele basepela te. Et le cas nango 1 an après, encore plus d'1 an. Nde ekosala ke mama Kalunga azali na interview ba rappeler eloko yango eloko mwa ba forme wana. Nda lobi mais batunaki voilà ezali ba période Anse azali na Kinshasa na mwana on est batunaki eloko mwa déjà la question sur mwana Anse ou soit batunaki par rapport à likambo wana ya manka bota lobi mais mwana na ye azwa pe kaka tata mwasi na ye donc ngai tata mwasi na ye. En d'autres termes Kalunga afingaki mwana Anse to atraitaki mwana Anse ya moche ndenge ye moko Kalunga azali. Donc selon ndenge Anse afingaki ya elongi mabe mwana na ye Anse azwa tata mwasi na ye Kalunga esalaka polémique bandeko esalaka koswana. Kalunga Marc la Duchesse akenda kokota makambo wana azwa para Anse arala loba n'importe quoi bandeko bwana na réseaux sociaux boyebi makambo wana. Et Anse pa tomboka loba o akoloba. Et bato basala ba émission biso nyonso oyo to intervenant comme TikTok ndenge za moi suivi na pesa pe conseil bato bele ba appréciaka moto ekufa nango. Et le cas nango kosolola na yebi comme tel je sais pas mais ce qui est vrai ba relation pour des zonga nango. Preuve plus ou moins 1 mois passé bino boyebi kini bopeto ba buka ki banda kwa bato to sala ki ba émission. Anse Luzolo était à côté de mama Kalunga pour na soutenir ndeko. Ne ba buka ki maison mais bizarrement to moni Kalunga sala émission batuni boni Anse azangi réponse. Boni la Duchesse azangi réponse. Pour dire quoi? Bande onangai na opesa bino conseil, na opesa bino leçon na vie evita kozokisa motema ya moto. Na opesa bino lisese moko boye. Ezala na tata moko azala na bana ye misato ya mibali. Bino boyebi na Afrika nde tolengela bana suka. Mwana na ya suka ya mobala azalaka matumboli moko ya dega. Ye musane kotumbola bandeko na ye soka tumboli ake kime papa na bango. Tant papa, c'est quoi ça? Non, papa, c'est lui qui a commencé bino bukanding ezala papa roboma moto. Arrête. Oka mais papa c'est lui nini ono asalaki boya finga inga ou soit azongisa ibo asalaki boya. Papa azali na punition moko bando piaka mwana wana. Na simandako na bango bazala na libaya moko babamba na simandako. Punition tata ndo pesaka mwana wana abanda koloba na ye zwa sete bisika ba sete ezalaka parce que papa na azalaka soki menuisier soki eloko nini soki charpentier soki nini zwa sete zwa marteau keno bamba na libaya siko mwana na komisaki yango habitude bon pona yana mona yana wa punition ya facile oka ke ya zui atie sete abeti yango na abeti marteau ta sete koti aye papa j'ai fait très bien punition ezaka yango asalango tellement trop babeti sa epe tellement ba sete trop moko mususu aya bisi papa na bango non papa place robeta sete ezate libaya etondi papa bango bisi ok zwa siko marteau banda ko déboulonner to pe banda ko longola ba sete nyonso beta alongoli
ntango alongoli asali constat nde constat wana ayaki mpo ayebisa papa na bango ke sika kobeta sete eza susu te. Pourquoi? Parce que libaya nyonso esali madusu. Nde papa na bango avandisi ye ayebisi ye omoni nde madusu esali na libaya nde mitema bandeko no ezoka chaque fois obanda kotuka bango. Mwana wana avandi nie motuna ezali non plus tard quelque temps après papa akufi. Sikoyo nde mitema baya ezokaka wana sikoyo bino moko bodevine suite ndeko wana mwana wana azalaka bienvenu ou encore azalaka bien to bien aimé epai na bandeko na ye après liwa ya tata parce que bandeko wana nde bazalaki sansa koprotege ye po aleki na bango et puis papa akufi. Pour dire quoi? Les amis, évita kozokisa motema ya motu. Ya na mutu mususu kutu te généralement il faut boyeba ke mutu l'homme oublie difficilement les offenses. Ya mibale. Et l'homme ne pardonne pas. Ça peut choquer, mais c'est ça la vérité. L'homme pardonne très difficilement. Yango bo constater. À chaque fois ça la likambo. Ba rappelaka yo mabe moko salakala. Pona koloba na yo ke babosana te. Balimbisa pete. Parce que pardonner veut dire pardonner pas seulement mais aussi oublier. Yango moni Bible ezoloba na biso nzambe na biso. Nzambe oyo alimbisaka pe abosanaka. C'est ça pardonner. Pardonner veut dire pardonner et oublier. Oui, et y en a dit c'est mon bato mokili balobara kolimbisa obosana te. Non, c'est mondain. Bibliquement parlant. Selon Nzambe, so limbisi mutu tu dois oublier. Siko mutu, nature ya mutu abosana difficilement. Bande onangaye. Éviter kozokisa motema ya mutu. Mutu musu osale mabe. Okoki na o soi-disant kobongisa boyokani osengi ba pardon. Mais oyebite aobomba nini na motema. Boule nini aolingelo. Lobi a osalo nini. Yango ezalaka conseiller après avoir offensé. Surtout bato ezalaki no sali penda ba mbeba ezalaka penda ba mbeba ya mabe. Se réconcilier, réparer, senga bolimbisi. Mais après réparation ou encore après pardon, retire-toi. Oui, et à conseil na opiayo. Sala batu moko mabe, luko réparer. Mais après ko réparer, retire-toi pour oyebite. Bande onangai. Faut pas kozokisa mitema ya batu ya malamu te. Et relation baswanyaka yango. Relation eleki mbongo. Relation ekopesa yo mbongo koleka. Yana bato ebela cause ya relation bavanda na bakonzi, bavanda na bato minene. Mais par contre ba misusu bana ba mbongo mais esalisa bango te na tango bapasi parce que mutu azala toujours na besoin ya batu. Vous comprenez? Ah, c'est clair. Ezola kisake motema kalunga. Rando c'est trop dire. Rancune c'est trop dire. Mais tikala na moi eloko moro boye. Par rapport à bandeko wana. Parce que baloba mabe, baloba mabe. Surtout la duchesse. Surtout di Shababa. Aloba mabe. Nalanda mama epela na interview. Epela tangisa maya misu. Et puis la tangisama ya misu. Boketa la émission na nouvelle tendance c'est pas à l'endele. Oh asala na mama et puis la tang ba mambone salemi et puis la tangisama ya misu. A beta lobo na kita lobi heureusement ba na kin ba musiba. Pardon ba na poto ba musika. So bazaki na Kinshasa na nga luka ba na banda kuna bango. Bino boyebi et puis la moto quand de bomona na kombo na et puis la moto azala rapenze et puis la moto ya solo. Baibisi o me yo matata sila tolobi na nga na ya penza so bazalaki abi ans na ya lukae to beta na makofi bande ko pela tangisa ma ya misu boyebi biloni bande ko na babimisa na munoko na bango. La duchesse aloba tellement il s'agissait d'un enfant de prière bon moi personnellement na sora penza gravité ma mukalunga loba. Parce que ancien mora loba kike ezaki nango humour afinga mama kalunga te
De même mama Kalunga pas zongisaki mais non nga pe ezaki nango blague po batuni alobi ke non mwana ansa azwa tata mwasi na ye donc nga mama Kalunga veut dire asukaka wana sikoyo to interpréter yango veut dire comme nga na elongi mabe ye pe mwana a elongi mabe ekendaki ndengo wana. Personnellement Kalunga loba grand chose de c'est tout ce qu'elle avait dit parce que ansa loba ke ye manque à beauté yango ya lobaki ya mwana pa azwaka tata mwasi na ye esuka nango mpe ka wana bino boyebi mokili oyo to interpréter puis to amplifier makambo epesa ndenge epesana me bandeko biloko bandeko wana baloba anskutu penza trop te disha baba kanda jwa karola kipede abimisa babiloko jusqu'au point ya koloba ke faute eza ya biso ya ngai ya priel soki bino bokalinga bamatrice mpo bobotaka te mama epela epareta azala na bana te mwasi ekomba nalobela likambo mwasi ekomba na TikTok nanga je crois ntango zoba manike oyo afingaka Cindy Leker aye kowanga nango nonga na kofinga mwasi ekomba te mazongeli yango afingi sila do bato moko vraimen ezaka pasi totie entre parenthèse pasi ya mwasi ekomba bandeko botuna mibali oyo bana basi bakonservaka te to bakonserva après plusieurs années. Israël Mutombo alobango nasalaka pe même émission eza pe na chaîne na ngai na tia vidéo moko Israël Mutombo azoloba par rapport à likambo wana pasi ya ekomba yaya motu mwasi ana libala bible ezoloba na biso ana mobala opese bakado me elobele eloko te po ani susi ya mwana akoma moto akwiti likolo kozanga mwana akoma moto basusi pasi ya ekomba sikoyo yo ye oye kofinga moto abotaka te pourquoi likolo mamu ezanga ntina et vous croyez que vous serez ou pardonné et bamabe wana ozala oublier facilement bande ona ozala nga molai te ezaki juste un conseil d'ami partagez vidéo ote ata mosu moto moko vous savez il y a des gens qui se croient forts à cause de ba position ba nango ok nanga wapi très bien très bien. La vie bascule, la vie bascule. Au monde bo bazala ka lelo bazate. Ba pe bazala lelo ba ozala te. Tala, ba toka to mona ka élevant dignité o basuka mabe. Normalement ba shit na bango faut te ya biso Bane wona ngai. Bino boyebi mobutu te elombe cessé. Bino boyoka basango ya basadama. Kongolo. Kongola kufa na jinene. Ba Kongolo basala ba dégâts à cause ya ba position bazala nango mwana mokonzi na osimba ye. Quand on a bête dans le kala, tout ça bana mike. Kongolo muko mususu akita so na lemba elo mo ba jarwana bino boyi ba période akala. Ba commune wana ezena ba propre ba lemba déjà ba côté moko ça va. Mwana poto abatu moko uta poto mikinza mputo aye na mutuka na ye tellement kongola yoka isango ke no aosa ba pagaille. Taka mikiliste. Mikinzi sa uti poto mutuka ya bien, ya cher. Kolata banini sko ye po lakisaka mwana mobutu aya abisa garçon se déshabiller atumbaka bino boyebi toyoka basango bakongolo basala ba dégâts bapotola basa bato na bamakasi balinga basa bato na bamakasi mais lelo bakongolo baza wapi ya on alobaki y a des gens qui se croient forts à cause de la position au azali yo basakanaka na yo te nga soko meki na kolakiso yo lobelaka bato oko finga mukolo ça ne te dit rien oka mwana mwa muke petit moko boy jeune moko boy mais otia mukolo musapi au finga ye parce que yaza c'est bien oyebi lobité lo ozobosana muto azala toujours na besoin ya bato tu peux avoir tout na mukilo muto akoka te okoza na ba milliards mais ozala na besoin ya bato un jour maman papa obela o se retrouver contre mur ta musuma kasa otombola lobo ozala te neti basada mwana basuka bongo na bambeta ba hôpital side lenzoto diarrhée nana atelema ke de toilette azwa makasi fallait mutu moko ya aya kopangusa ye kusakana te soigner relation yaya bongisa relation tia offenser les gens kesenga pardon réparer bongisa mais à la distance parce que yebite c'est ça des conseils à moké nazaki na ya opesa bande onanga yangwana c'est ça la vie que le Seigneur vous bénisse
Partagez, likez, commentez. Et suggestions, conseils, tout ce que vous voulez, comment en commentaire. Tout le monde est na épisode mosusu na lingi bino mingi ezali tolikat na bonzambe na la grande dame. De bonnes choses, merci.